mobali moko na Angola asali vidéo na mwana moko ya mwasi pour dire que ezali mwana oya bota na buibui buibui akima tena yedi ete nzamba lula okanga yebi na garçon ote nganga penga buibui ona zanga fami mama na moko ta makasa loba na ngake bakisela ngata ko moko o bota ya akoli deja bakisela ngata mususu nkongo na ngemema aina soka mwana na pena kwa ale lelo komi batu bakomufinga nga na ba Facebook na ba konifuni bakomufinga nga oh mama zo basundoli mwana vraiment basundola mwana bongo na ba age na sundola mwana ba ba kombe biso ba artiste to linga abana bano kuti yangate mena linga bango oh ngamo na mimi 9 mwana yoga skelo e kamsa ya bya za Angola na sundoli mwana wana Angola souvent mama Angola on a ça combien de mois combien d'années en Angola Angola nanga suka na kenda na 2017 donc na ngai via epela makaya na bidibidi ne bidibidi atika na Angola na 2017 na ebisio. Oza quel genre de papa yo garçon oza pena insensé so eza mamba solo buibi akima kinatino oza insensé c'est regrettable que bota na mobala zoba lokola garçon o Did somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Bongo na poto en échange de mbimbi na kin tolobi Nazareta, c'est vraiment du sérieux. Donc Nazareta ils ont les solo ya mbimbi dans système mbongo wa shingom de tolo ba toujours mbongo wa shingom ezali ba mbongo auto négligeaka même un petit rien même un petit ya mukie okoki ko benga ndeko na yo Porsche aroya azui pona ko ba ko aider bandeko o bazana Kinshasa kuna poto servir bango mbimbi. Donc tozo banda à partir à $10 tilikolo obengi ndeko na yo aye azui na kini bako servi bandeko na yo mbimbi. Bonne année à tous. Tolobi na fête oyo ya fin de l'année. Toko papa ya fresh ngulu toko papa lisusu ntaba nangombe e Nazareta okwei batiki yo. Donc Nazareta tozela bino ebele bopesa biso confiance. Merci na ba oyo nyonso ba pesi biso confiance même na ba pays étranger. Boya ebele vraiment Nazareta c'est du sérieux.
bandeko balandi ya Sarato la télévision, bandeko balandi ya Top Media télévision, mbote na bino, l'air est grave, bandeko balandi ya émission au le code de bonne conduite. Comédienne, actrice Bouiboui, gravement malade, Bouiboui, Makambo Ebele, Bouiboui, son nom pèse à la cité na Makambo Ebele, to utaki koyoka na Makambo ya ndeko na biso pede nada, kombo pe ya Bouiboui yo wana malade, aso senga balisungi, bandeko balandi basunga ye. Tofandi kaboye tolali tolamuki Bouiboui pe asundola lisusu mwana na Angola et moi o ezo salanga pasi mwana 4 jours bandeko balandi émission oyo ezali spécial Bouiboui mais je serai avec Sarato là ngamo pekate je serai avec Sarato là et tozo zwa en direct ye moko Bouiboui azo sala na biso awa aya ko démentir aya ko confirmer aya ko solana bino. Ce qui est ali makambu ya solo, to ezali ya lokuta. Bosalaka makambu aboete, bozali ba personne publique. Bozali na image moi boy déjà obo pesa kana nation. Donc à travers vous, combat eko changer forme. À travers vous, combat eko zo makolo mususu. Elle s'appelle Bouiboui. Tozo zalana ye awa bandiko balandi. Bo tirez donc attention na bino awa. Pour la première fois dans le code de bonne conduite tozo Bouiboui. Na ba dossier Omisatu ya Somo. Bon délivre Aza derrière la caméra. Ferdinand Bochouale Azali pe derrière la caméra. Merci pour mon sala bozo ko sala boko sunga biso bo fongo la plateau oyo. Bandeko balandi bo landa nanu. Makambo o donc eza awa. Na luka moina pesa Sarah Mbote vite fait pour tout luka moina to zwa déjà comédienne Bouiboui Sarah Mbote. Tem avant to zwa il faut biso peto analyser. OK. Poto zwa mituna ya otuna e. OK Sarah. Mbote na bandeko nyos tubo Rolanda biso de partout dans le monde. Mingi na ba meilleur fan na linga bino moi trop parce que bo ramaele quoi. OK. Merci. Voilà mais Sarah Bouiboui gravement malade azosenga lisungi epa ya bandeko na ye. Tout le monde a payé Bouiboui atikala kolekate pour à démentir que je ne suis pas malade. Yoko sala donc analyse sur ça. Tadio ebike na moya lelo chantage est comme coup permis hein. OK. Et comme coup permis et surtout qu'on dirait ba okangisela ngo pe abatute. OK. Donc batu ba komi alali penda la muka ya abike ngap na lobby fona ke loba kenga mobala Sara. OK. Fona ke loba kengande likangwa Sara. Fona ke loba kengande boy. Kasi batu ba memeli biso makambo tu anti valeur te. Nyonso ezo utakuna. Tang bazu mwa mobali moko ba tie na ba miniati likangwa Olga Kabelo. En vrai, garçon batu innocent. Bazu beba batu abotama na États-Unis. Na Californie. Côté il y a Nene Adam. Baeli bisoye. Bébé Chihuahua. Nous sommes mensonges. Donc, na vie à l'élo t'a dit, si on est là au monde les réseaux sociaux, si on a un numéro à mon soit bengaye, qu'on confirme parce que preuve y a été. Là, un dossier, moi, j'ai un téléphone, un pasteur, mon quoi. Na si on a mon cousin abi non. Des preuves. Moi, mon preuve. Comment bolinga bossa l'émission? Na kombo a muntu menga moko journaliste kolo chaîne na moni ba preuve te ata yo moko ata justice a interpellé nga ba tout nga mais madame sur quelle preuve oyo et arasira ki yo ti ozwa tant ça l'émission ya babato ane bon so ba ya ki chantage on comprend donc lelo yo na lobaka ngo quand on n'a pas de preuve automatiquement message wana na considérer ngo le rôle à chantage. OK. Pour nanga Bouiboui à cause de la maladie oui mais ye moko Bouiboui sera vandi na caméra to ayata na émission yanga abando senga obi ke bato ba sunga e koleka katinda ma nkoni asengele mbongo. Voilà. Donc chantage sur chantage. Je crois bien ce Bouiboui a un problème sérieux même babiso ba Sara to faire partie na liste abato a kubenga parce que
netinga na yebe ki za chantage parce que biso na comédie asinga non le ki nanga nazala nga bien. Mais c'est là Sarah, non tu peux continuer. Pourquoi vous appelez ça chantage pendant que les réseaux sociaux eza awa makamio sodo esa les makana réseaux sociaux mais pourquoi ne pas yé moko bouyoubouy aya na télévision pour dire que makambazo lobana ezali lokuta chantage nyo se singa monter au démentir en côté de peur que o aggraver situation parce que bato belé lelo ayebi ke so na lobi likamwa lokuta sur Sarato la soka Sarato la che attention na ina likambo wana na répondre ango ya zui succès. Oh, bah tu vas lucrer ça là succès na sima kombo amutu. OK. Non, elle n'est pas obligée à répondre. Non, mais moi ka ya kokanga batu minoko yango na Sarah. Non, moi ya kokanga minoko yango na mais soyez pas lui tenter. Et puis c'est une femme, elle dépend de son homme. So peut mba na bibeta karatika. Atiki na. Siko wan. Siko yo lobi wana po ani yo po monaka ba publier ka soit disanga na bota mwana mwa mukolo na tika na wangana. Ya mwasi. Po ani yo tunanga pe question anate. Po ebiki ya lokuta. Na bato botala babike kilelo penzanga na wanga na mwana po bo futela ngai classe bo sela ngai nini net na minute o Brian atikali ye monde minerva to futaka siko mususu wana na koboya epona nini na kilelo ah tadi. Et puis j'informe na donc ezana ngona maramunios tout est ba répondre. Il y a d'autres choses qu'on ne peut jamais répondre, c'est-à-dire il faut même pas calculer. Et puis moi na batu ya avocate bochana moi na batu avocate na miniature na photo jour ezali beaucoup privé le contraire. Moi na batu to vanda na bango place monde to na ba voisin wana. On n'a pas le temps ya ko expliquer voilà. Bosi moi na batu bo poster mais mikolezo ya. Hein kola la kola boko monde oyebi batu na internet ne on a lo bara muto asara mutu mabe. Aye barate kasali mutu mabe abosanaka mais nga muto choqué na yebi na date na heure na place au salela nga mabe muto akwe sa mbongo yebi place akwe site nga mutu na ye na lokoti nde na koyeba ke na lokota ki sa mbongo na entrée na coin na place tel nde na lokoti donc ba payer mais ndepe ba payer bango ezade ba bosana o actualité on eleka to bosana déjà c'est que bango pe balimbi sa te bokansaka te soka actualité leki o fingi bata actualité leki bato o finga ba bosani te bido kwa na kati surtout poster bana batu sans l'autorisation de ses parents donc bato ba bosana te ba luka nde occasion occasion ozwa makaka. Merci. Mais et ça linga obeka pas sindenge au soulever donc le kona Sarato là yo za lokola pasteur. Oui mais que par occasion to luka même spirituellement ils apportent hein. Oui, partout hein. Ils apportent d'entrée parce que tant yo poster moi na bateau yo yebite aza innocent poster yo fingi maman moi na soka za ndoki ils apportent yo fungole à l'occasion soit à occasion loupé te donc côté la batuka l'état te spiritualité peut to luka ba occasion voilà oza lokola ba pasteur ceux qui ba pasteur bazote ya bazala kana ba exemple ebele des fois pe na tunaka makamususu bakutana nango nini ekomela bango ndenge nini kana exemple o ya bana do utokende mais na tu peux komona vidéo moko ya quelques jours awa une vidéo récente mobali moko na Angola asali vidéo na mwana moko ya mwasi pour dire que ezali mwana oya bota na buibui akima mobali wana na 4 jours après naissance ya mwana wana jusqu'au jour d'aujourd'hui buibui azonga lisusu te pour na baluka moye ba continuer vie aya na ba preuve mais preuve déjà de za mwana Sarah bona la elo de l'ex bona la za buibui Sarah est-ce que yo oyebi ke papa awanga na ka mwana mais moi si awanga na mwana te ou soit bakosela ka papa zemi mais moi si bakosela ka yedo zemi te kobo sana te to ba personne publique pour na chantage et puis pour na succès bato baza prête ya kwa rachango pembeni na biso na keno musika te mwana wana ya bato kako ba poster bi combien de personnes bandimaki kaza mwana Sarah bi combien de personnes bandimaki il y a pas de preuve. Il n'y a pas de preuve c'est que moi on a za mona ya bui preuve t'as dit mais t'as dit te kolanda bilongi ya mamba ba faux cop kolanda ngote t'as dit au moni na monde lelo biso toza ba personne publique soki likambo bimi loka tozaka na ngambu ya vérité toko tarate
total yango penza bien tolukela yango na ba preuve. Faut ba preuve ezala. Oza quel genre de papa yo garçon oza pena insensé so eza mamba solo buibi akima kinatino oza insensé. C'est regrettable que botana mobala zoba lokola garçon. Mais Sarah, comment mon moto a beaucoup lu moi pendant 2 ans moi s'il te plaît. Donc à réclamer. Bana ba ya 2 personnes. Mibali combien ba sundole la basi bana? Combien? Ok, basi wana ba pe na media. Baza na media ba bundala na bana bango bango moko. Po ani ba ya kate ba vandi. Yo mobali monsieur XZ otikelanga mwana. Non, bana baza ya mwasi baza ya mobali. Ok. So yi mama za irresponsable atundole li obana. Yo zo charge parce que eza ba fruit en trois na yo. So ki pe papa atundole li obana. Donc lo ngana na bana ngana ba te lo papa banga pe ata $1 te na salele be mission na kene ko sundole bana. Non, nga kama basi ba kindo sundela mibali bana. O sundela mobali mwana po ani mwana za ya yo, mwana pa za ya ye. So ya boyi ko sunga yo sunga po baza makila na yo baza bana na yo. Okay. Siko yo papa oyo loka buibi akendaki otikala kina mwana buibi akozwa mwana na ye na sens ni na sens oza papa bokola mwana yo. Bon, peut-être à commis na. Et puis côté na ka vidéo wana mais le côté mensonge sur mensonge. Est-ce que Moutou a risqué Sarah, a risqué Vinaye, a eu moi na moko boé, a tché ce qui na kitunga et ce qui penine pour la base à l'élo, tout est possible. Ba TikTok, ba nini, tout est possible pour Moutasala. Est-ce que ebi ki y a un pasteur moko abimisa li solo moko ya lokuta pona mutu banga bakangisa e pona je crois Pierrot kaka aloba Pierrot za mutabaki sa PD yete Pierrot a PD azala boye azala alukanga senga Pierrot ba pardon si kotala pasteur penda riska ye na media ko pesa prophétie sur Pierrot ere ko makamba justice aleka sengi pardon so ikutu pasteur o azola ta kombo ya basai na nzamba sali yango bongo boni bato mais ça maele na réseaux sociaux nya soza ya kondima te vraiment il faut être prudent réseaux sociaux et il faut to za maele talato accompagner ba vision ba sentiment ya bato te parce que wana eza ko luka ko nuire na carrière ya mutu boyibi awang autika mwana na Angola mwana 4 mois pona nini 4 mois ko tout 4 jours. Et puis 4 jours, elle est encore nassée. Sincèrement, mes frères et sœurs, vous devez faire très attention. Le YouTube ici, les réseaux sociaux, le TikTok, surtout TikTok. Non, c'est... Non. Pour apparaître. Mouté maman wande teza li sous-souté hein Sarah. Donc tu vois qui bo mutuana. Ati makamba boye senga ye mo ya bui. Est-ce que opposé yambaye? Bango pe na héros ba yamaka téléphone te. Et puis na benga appel normal ngala mtanzala te quoi. Appel normal c'est mieux pour te kana. Et lo mo eko prouver donc exactement que yozo benga un appel normal. Non, yango. WhatsApp de Salaga bongo Sarah. Non, WhatsApp like Sarah, appelle WhatsApp like Sarah. Le lo moté mama wa eza li sous-souté. Non, oyebi ta dit. Donc moté mama wa le lo eza li sous-souté. Et puis donc à cause d'argent même pas muté mama wa Congolais comme capable ya ko détruire réputation ya mutu pour azwa succès. Allo Yaboui, bonjour. Bonjour Yaya. Bonjour. Bonne santé. Les qui n'ont Sarato là. Bien Yaya, bonne santé. Omoni ni mama mtoto solo là. Limbisa biso ya bui ndeku na bengi oboye na ebite soki musani zo sala soki pozo za zo tourner soki poza na église en tout cas OK tozana na oyo kako tozana tadinga la pa to sala émission sur sujet mo réseau circuler na réseaux sociaux na kombo na yo alors to ngai tozo moi quelques précisions vraiment pas na yo na ebi ki na informer yo te na zwimba mo yo na appel pour que to solo lango na ebite soza disponible ata pour 5 minutes ka ya na ngai to me quand même 5 minutes c'était problème té le bon ami ko na sali succès moi été na yo biso kolanga boni na santé na santé ça va nzamba zo batira
Mais combat bitumba mais ça va. Mais ngana yoka ki par oza sérieusement malade ozosenga bambongo ba aider onga kuna c'est-à-dire ah mais ya buyi pena za ya nanga so azobela nga naza parmi bato ako communauté keleki nanga nazobela monsalinga pesini te ça va la bisto yokanga non pardon yokanga OK ngamo na vanda karaboy na vandi na yoki kaka batu bakomo benga nga batu bakomo benga nga donc ba comédien musu ba benga nga donc tonton mar mutaboso benga nga ava bato apoto bato libanda bando benga nga ya buyi nini yoza wapi ya buyi yoza nga oh na za wapi na za nga na kisasa njoku to ba benga na unti na jimbula yebi kan ko na kisasa mbula nde ko mo bete bele ouais mbula na bata mi mbula place batongela nga bilamba za banda na unti tournage nde na bata mi nga mbula yo beli te batinde ngali yango oh namoni bela mwa mbali mwa vandi aoloba artiste comédienne buibu aza gras et puis yo grave ango ni atie aza gravement malade aza utuna ngambo wa Brazzaville aosenga bisungi oh ngabi tabato na ngabi mamu tozana na bo mo tambola atumu ni wa kunjio ngabi abi na ngana singa ni zo na bango ana singa ni situ na bango jambo to sambila kale ya moto kwa na mwezo kuna saba na ni ngabi ngana za gravement malade ya yo kyangu wapi kingana za gravement malade nani ABC kingana za gravement malade umuni nde na bafna ngapeti expliquer na pandi lisusu wana kuti natala ka nguli boso garçon mobe na evite bona evite ça arrêter penza nzamba lula oyokanga wana basaki video yango na TikTok tope na ba wana na TikTok ngamo kuti na zaina video yango na bando tindela mu batu kuti na ola tsamu batu na zo steka na mona ki okalo kwa eza no comedy yana mo mwa imu mo garçon asali na ye mona mo pe ambu nsukalo kwanga okay ya bike o mona buibu bo eza no manga mona sali ne ka je na ye lokole matiseli baboni dans son avis donc tika kwete na sa deuxième vidéo ayesu sa deuxième vidéo moi si na mona na yo yeyo yesu na mo siko bino bakoni funi nde mutusali babe bakoni funi bazwi yango bakoti sina yeso modele na fingami vraiment bafinga nga ifa senga nzambe pardon vraiment bo finga mutelo bo vérifier te loko za lokuta mais bino bo finga mutu cela ya buyi na kata o muke na tatozwa ma précision donc vidéo ezo circuler na réseaux sociaux ya garçon moko atie mwana na kati ya panier mwana za mutakala mwana ngo paza na mwa mbunju boye azoloba ke mwana buyibi atika na 4 jours mama yangate na venata yo motola yanga pendanga buibu yango na zanga fami mama na mama ko ma kasa lo bana ngake bakisela ngata ko moko o goda ya akoli deja bakisela ngata mususu nkongo na ngemema aina soka mwana na pena kwa mwana ka kituko apisi mwana sina sungula silencieux Garçon, moi si n'est pas ça là, ni ba vidéo na bangwana, ba vidéo na ba ça là ba. Moi si n'est pas ça. Yana mote so ya solo so ngeza lokuta. Ya lokuta sara na ngeza lokuta. Non que te kana bato ba vérifier likambuke yo mona ka kunga yo ba ndio finga mutu. Vraiment. Ba malédiction pambe. Mutu ebile lo kuti ko ndio finga mutu. Atabilo moko. Donc abandaki yango na TikTok tanga moni ke pesi babone apa sali video to moni koti ba YouTube koti ba Facebook ona so o panyanga sala ngo ya mibale ya libosa sala ka lobi kaka artiste buibui na la kiso to zana ba darling palata ba malo mboto ba Marie Jeanne Bololé ba de la pete ça ba te belé na la sa ba ba oseka yo bino etenga bina yedi ete asa bona trouver que on normal des hommes asali base nem susu ya sane base na e ngabi me base que ngenza soli na mutu ya sola ne manga tena yedi ete nzamba lula okanga na ibina garçon ote okay ase pele ka sane ka lo ne mo balo kola pe simbi yanga makisi su mafuta ti ale lelo komi batu ba ko mo finga nga na ba Facebook na ba ni na ba konifuni ba ko mo finga nga oh mama zo basundoli mwana vraiment basundela mwana bongo na ba age na sundela mwana ba ba bi kombe biso ba artiste to linga bana ba no kuti yangate mena linga bango o ngamo na mimi 9 mwana yo ka skelo e kamsa ya bya za ngula
na sundeli mwana wana Angola. Angola souvent maman, Angola on a ça combien de mois, combien d'années en Angola. Angola nanga suka na kenda na 2017. Donc ngai via epela makaya na bidibidi, ne bidibidi atika na Angola na 2017 na ebisio. Na 2017 on a kenda Angola. Na so yise na mkoni. Na bota mwana mkoni. Po mwana ya bibe ba za deza. C'est que na 2020 ayo zaki na Angola. Nga kena Angola 2020. Le mensonge. 2020 ça iba confinement. Confinement ko? Doyo confinement za sou na Kinshasa to koma ina Angola. Ba 2020 ba déplacer ki, ça iba confinement ba ba bimate ba frontière non so ya kanga. Si. Ba tu ba yebi ke exemple na ba tu yebi na ba oza lokuta. Mais le gars ba finga ka ba finga ka. Ba préférer ba sa bêtise. Ba sa ka o ba moni. Nga non c'est la nzembo wa kofia yemba. Boya ko boma boya ba yaka ko boma na zawa. Non bon et puis nzamba yebi singa pe esilité. Yebi singa makambo nyonso sara. Oezole ka nzambe da yebi sanga. OK. Yebi singa ke c'est le rosa humilié puis yebi singa na infinité. Humiliation mso ya na yebi pe bato ngo. O ba obongisa ba sa makamba ba. Merci beaucoup. En tout cas, ya na ngai na otik. Na yebi ko leka na otiko bongo te toza elongo na tadingala pa bie paza na mutuna ka moko tuna yo tadinga. Mabuibui mbote. Oui. Mbote no kwa bana nga. Ouais, na sepeli kaka parce que tozuyo mais quelque part pe naza choqué ndenge ochebiso nyonso na kati na saki wana ya ba chronique. C'est pas baleke bien. Ezali droit na yo. Ezali droit na yo mais au moins nous là nous sommes acceptés. Mais une petite question parce que à chaque fois ezali comme on a yo ndeza ka menacer dignité na yo personnalité na yo. Dernièrement pe awa na makambu ya nada na comme on peut do bando tanga mana internet. Vraiment. Après comme makambu ya maladie lelo balobi mwana oya yo moko et otika na Angola. Est-ce que on se reproche kana eloko moko te sur makambo nyonso batu bazolo ba sur yo maman? Non kwa bana nga même pas. Même pas. Moi ndé na tambola raboyi. En tout cas na sala ke fa on a tambola sembola miso ya batu pe na miso ya nzambe. Amen. Na forma mutu te. Na boma mutu te, na yibelo kwa mutu te, na linga mobala mutu te, na boma mutu te, na ebite. Omoni humiliation mususu ezaka peut-être nzamba nga tombola mutu. Yango moni humiliation yaka. Omoni na sola na mami souetanga. OK. Désolé, courage. Courage. Mais une dernière pour moyen autant de belé donc ezate poto luka moyen to kabwana. Je comprends douleur aux anango. Et pourquoi au gardaka silence au lieu de frapper nandenge mususu quand même pour défendre même à ta dignité na yo personnalité na yo. On peut la luka moyen au démentir même ce que les gens racontent à la télévision. Omoninga na sala likambute soki sainte soit penga nzela te. OK. Na sala likamso Saint-Esprit apenga nzela nde na sali. Mais na isa nzambe s'il te plaît apesa nga nzela nga moko na leka. Oleka. Omoni na isa nzambe il faut nga moko pe na leka. Poza vie na nga personnalité na nga. Il faut nga moko na leka. Alors nga na nyonso ezo leka na garder silence. Preuve ane ki bapesa nga verset biblique. Alors nga Exode 14:14. OK. Na garder silence ya zo bundelanga. OK. Au moins après humiliation batu bazara so mutu sa za zo bundiso. Yo vano ko lo banwe lo te ya zo mona gagner. A gagner. Mais na suka nango ayoka ka shock. Au moins opa babundisa nzoto nanga. Babundisa molimo te. Po molimo batu za nzambe. Amen. Amen. Nga na za maîtresse ya souffre vie nanga te. OK. Nanga na bango za na mutu monda batelaka. Amen. Ba ofuta. Bakofuta yango bafuta peut-être ba sabo po babiki iya tato sala leka anete mais na bana oleka so na bimi ba prière na sala ngona oleka. Merci beaucoup. Benga bino na benga sara oleka. Merci beaucoup. Mais au moins en parlant de tout et lo mususu na yeko kanga na mwa suka ero sola na masara ero lobi te batwana pe ngai na yebi bango. Mais comment bato yo oyebi bazo ko se comploter contre yo bazo ko bebi sa image na yo mais ozoti ke la bango espace belé temps et belé au lieu ya ko luka moyen ya ko arrêter l'hémorragie parce que yo moko olobi awa que
Pardon, maman. Maman, pardon. Maman, naza mutu. Nazotika yo. Naza mutu. Pardon, olobanonga naza mutu. Nakosa justice, te mutasala justice eza Nzambe. Alléluia. Yango mona tika bango. No tika bango po Nzambe nde mutasala justice. Omoni ndoki so abundisa mutu. Nzamba boma na ndoki wana te. Aotika ndoki peut-être ozonga mutu abongwana. Mais so abongwana te Nzamba sala ani. Abomae. Omoni bitumba nyonso nga na olekisa nga bubu na olekisa. Nde ba obundisanga. Suka na obomona ba mort esala. Wana ebisi no vérité bondimango. Amen. Nzamba kosa ngati. Nzamba kosa te. Je vais pas te prendre beaucoup de temps. Merci beaucoup vraiment. En tout cas. Na lingaki na loba batu oyo yebi ozotika bango bazo continuer ko kotisa lokuta na komono parce que aujourd'hui na Kinshasa en Afrique surtout na réseaux sociaux les gens sont capables ya ko imposer lokuta et bimi loko la vérité na miso batu ozomona te que même confiance et pas ya bandeko na yo ba comédien et pas ya bandeko no mususu et pas ya ba fan na yo pe ekoki kozala diminuer retirer maman. T'es pas comédien ça diminuer t'es pas ba sala ba jeuna mais pas fan na ngande peut-être ko za diminuer mais ba o ba ebi Nzambe ba o comprendre. Donc ça ba comédien. Omoni bato batala biso. OK. Omoni bato batala biso. Na ya Nzambe pete batala biso. Na o Nzamba fongola miso molimo ayebi ke so ba aole mo comédien moko aole kazo jouer ayebi ke état dama o ezabo ba yebi. O comprendre. Yesu kutu abongola mai na vino. Ba ponaki ye na place ya Barabas ya po anitenga buibu. Na o trouva normal. Vino pe bo trouva normal. Bato nyonso mokili na préféré baboyanga mais na préféré Nzambe na nga boyanga te. Courage, amen. Bato nyonso bako boyanga sauf Nzambe. Merci beaucoup vraiment. Siko ba comédien wana o bazo bundisa yo wana mama. O sala bango pe de l'autre côté. Non sala ba oni ba kundisa to lo Nzamba zala ataka tina. So na zaena ngote ba kundisa te ba kundisaka omoni nzete so eboti manga. Ba manga mibeso ata mwasa zemi onzwani courage ba manga ana ya mbeso banga te po alia na Mungu. Mais ya kotela ka batu ne ba welela kobuka. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, merci à Boyi. Courage, Zalaka yo, so aussi prière na ebi keto yambao. En tout cas, Sarah na zanga. Na sepeli makasi. En tout cas, na ozela aussi ça ba prière na yo to continuer ba projet na biso wana oyo yebi wana. C'est bon ça na sisi non. D'accord, merci Yaya, bonne journée. Bonne journée ma chérie. Merci. Bye Yaya. Mais yoko benga mutu 15 minutes na peine normal. Mais Sarah sincèrement te comme nga kuto ba unité neza bilo pamba. Je peux appeler même pendant 2 heures 3 heures du temps parce que j'ai un contrat dans réseau au donc en salle là. Donc non mais non la 10. Mais Sarah, tu sais que donc ça linga passé. Ouais. Tu sais que des fois yango ba maman na biso, ba papa na biso bino ba union so boza ba utilisateur ya ba réseaux sociaux, vous devez faire très attention. Tala mutu akolala na ye, alali, alamuki aloti nazo bimisa lelo mwana moko ya Sarah donc kawangana. Mutu alali alamuki nazo bimisa mwana moko ya buibui. Mutu alali alamuki buibui gravement malade. Mais tout sola nae. To soli awa na yeme yemoko o azoloba. Yango na esa ki na debi ngai naza parmi bato buibui ngaka informer soki azaki gravement malade. Ata senga na ngana za analyste. Mais quelque part aussi Sarah bien que tout mais la majorité ya makambu o lobaka. Moi authenticité moi bozala na kati moi bo solo moi bodo. Na esa ki eza mensonge kota la radio. Apparemment on maîtrisaka YouTube moi bien. Ngana ebi de ke likambo ata ba pesinga preuve te za solo na ebaka. Likambo ata ba penga preuve te oyo muto azoloba eza vrai. Na ebaka pe likambo muto oloba. Lukuta mensonge complet. Na dans esenga ngana lukata preuve te ba pianga pona ndimaka okosa. Sana yo kaya bui kotala ka vidéo na ba propos na mwana ande aza mutakala ba soulier na kati ya panier loka kirikou abika oyo base pirement base. Ça fait mal. Et puis à la fin, elle dit que ce sont des comédiens au Babaza Simana. Est-ce que eza yonanga batu d'autres lobby? Ngate, bisote. Ocholela na kombo ya Gabi awati.
alobi ke ba comédien ba lukai ba bomae o mona ba résultat na comédie yango makambo nini ndo ezalaka kuna bowelelaka nini bolukaka nini ezalaka nini. Donc moi je veux comprendre, mais tu sais que appareil oyo ya ba comédien ce que ezalaka lokola ya ba mboka misu ndenge Nollywood eza habité comme ça ba on a niveau ana na habité ceux qui mbele tozalaka même ata na des acteurs dans mboko mais tokunda ba toujours bino na bino x obundisa mutu dans le cadre dans le sens que non sur le plan professionnel concurrence à la loyale mais bino bokoma kokota tina vie mutu wana azala lisusu te akufa. Sarah, un dernier mot to kabona. Pitié naoki mawa. OK. Courage na buibui. Na osenga kana batu botala biso bosala effort ya likambo soki na réseaux sociaux bosenga ata ba preuve. Bon dimaka makambo te pona sentiment bon en fait communauté sur 100% 80 ben sensé c'est normal ba appuyer ba buzo bandengwana. Merci. Tokabonia. Merci. Lobi ko le kalelo.